toute la famille d'Eco DRC. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous nous captez. Le biba fidèle, tout. Il y a Eco DRC. Merci Nabino parce que vous êtes toujours branchés. Parce que vous avez toujours pour nous Roland Delara. Élément Nabino, émission Nabino. En tout cas, suggestion Nabino et ça l'aura vraiment bien. Merci Naba conseil. Merci na basi juste ça là vraiment bien en tout cas bino pina so bozo commenter auto bozo finga ngamona ngoma bete za le rôle parent dans ma bête yo est-ce que au finga et ceux qui parents à bête c'est qui aibi poigna bête donc ceux qui va commenter les alliés a bien merci ceux qui pèsent alliés à ma bête donc boza na ba raison na bino yo mona ngoma bête parce que eza ba point de vue na bino mais jamais ngana koki ko répondre à bino ma bête parce que na mona bino le rôle ba parents au peut ça biso ba vie poto 100 francs papa peut ça 100 francs pour nous sombali pendant sombela ma bune peut vu na bune peut ça 100 francs 200 francs donc voilà merci la fidélité la bune merci beaucoup à celui qu'on appelle les JTT Jean Thibaut mon patron mon boss merci beaucoup à celui qu'on appelle Aki Prince de Verviers merci beaucoup à celui qu'on appelle Maya la magnifique Maya la belle ma tante comprenez qu'il s'agit de la famille Kalonji je vois Franck Kalonji Yahi Kalonji en tout cas je dirais merci beaucoup à tous mes fanatiques et merci beaucoup à tous ceux qui m'aiment en tout cas voilà très heureuse déjà de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Voilà, aujourd'hui nous allons la ouija avec celui qu'on appelle Bob Molema Bob. Donc voilà, lui c'est mon confrère à moi, donc il y a vraiment Mikolo, vraiment, et journée à l'élo, vraiment la journée réservée à Bob. En tout cas, tous les bétanés, moi, solo, mon coin bien, nous aussi, vraiment, la bino, vous allez toujours brancher. Se ressemble à vous ne savez pas dessus. Voilà, si vous nous captez vraiment 5 sur 5 chez vous, c'est grâce à celui qu'on appelle le verdict. Il y a mise au point, le bimicolo, verdict, comme il a mise au point. Verdict, mise au point, par rapport à quoi? Donc voilà, il m'aurait dit pour la Nicolas comme mise au point. En tout cas, merci beaucoup, Naba fanatique, voilà, verdict, tout pour ça, dans la parce que tout ça déjà, n'a venu à Bob, Molema, Bob, Balobi, confrère, Nangaï. À ça na bien à ce pelissa rabino à ce pelissa rapé fanatique na vraiment ébélé voilà tu commis déjà tout ça dans avenue à Bob tellement que Bob ebe pe que tout ça on a vu ça déjà quoi donc tu coco tu as vu ce peu vert mais par rapport à respect donc il faut bouiller il faut tout qu'il dans la bouiller il y a la viande non bonjour bonjour Beni bien qui ça Bob Aza Bob Azali tu comprends d'accord, merci beaucoup. Yoka. Thomas Tanabiso déjà. Ça va? Voilà. Ah déjà, tu sais pas Bob, je crois que. Eh ben, oh qui me pas aller. Oh combien maman qui m'a. Bonjour Baya. Vous allez bien là? Na bandit. Oh, vous ne ngavon été. Yes, or yara boy, tu es net, yes, pas yara boy, à quoi tu peux camber, moi. Bah, toi, ma belle. Madame, bon, mélite ton nom, bon, mélite. Et bon, abisso. Bon, abisso. Attends, ma boîte, l'abisso quand même, il me souffle. D'accord, bon, basalicolo. Ah, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Comprenez que nous sommes. Déjà et pas baba c'est la bisomène la famille ba iteke tozo ya nzambe ye baba ngoboni boko akoma mukondi bala ndage tikuna boni boyeko ba bezaka linyango sia linyango boye nzambe sia na acha makelele ko ye baba doya liba bala na longa na basapa kesa mata na longola Nina on a eu acha makelele chez nous ça va mon sapembe non la l'autre boni peko babo ko kitana c'était vraiment non le babo comment là c'est na la pela depuis kala mais petit comment là c'est te kilo le côté bo bato to escalier boti likolo ta kuna pe ma oga yo ki dala minute oga mke na mesa un peu vendre na c'était na mingi oza moins discret na bata malanga moto twani olanda ka malili awa te o malili na bata malanga boni ça va santé calme mais apparemment le nguleti olanda koute le nguleza elemba otandoki olanda koute te ndako nazaki lobi na réunion famille nous allons débattre sur sujet moko donc dans un mois avant pour nous gorger ça en passé ni angine angine le salon passe
C'est que on met la tembo te to turbote. Non mikolo na chono mo mpanzi. Ko na ko ming ba ko kamera ya moto ou bien lo mo bien fantôme. Pour la minute on est ba vacancière no ba ya rebelle wana. C'est qui ba vacancière. Oh ya la mi ta charger pour la ba vacancière te. Oui ba vacancière bazali na ba vacancier bazana bango. Mikolo yo te lobby vacancier mo ya ko talanga. Ko talanga ko tsikela ba cadeau. Ba cadeau mo batindelenga pa sœur nangai. Azande konanga moi si Pamela Ngana. Merci nazoe ba cadeau nazoe parfum nazoe ki chemise en route mo royon. Oh. Chemise en royon donc merci Pamela Ngana na rata Londres. Ah Londres car. Konta ba vacances. Oui, nazo gérer bon. Tu revends. Tu vends? Eh nganze. Pesa ande coussin. Oh ouais là pour na yo pesa nga ngonga fan de la ndango. Eh. Ça va mais. Voilà, tu vas aller sur tu vas misco à l'aise. Tu ne fais pas qui boy, yo mo rezenini yo zela ka piso maman to oza ba mamno sous ça. D'habitude Nora, ah ta yo pembe. D'habitude vraiment, même ba neveu nanga ba ebi ba sœur ba ebi, nga so eloko saléaté je sors pas. So eloko saléaté je sors pas. Il y a que des amis, ba ya ka babeta ba tour. Baye wa yotalanga na mastanga ka moko tous arane tellement trop aswa uti musala bengi mo téléphone to monani ayaka kaka na ndako na libanda na mesana penati Hélène Salem ayi ana gatsa bakina donc libanda na mesana ti libando bimara soki baye so ba koti na bimi so vacancière mo bengi be vacancière bengi abi na accompagner quelque part dans la kisa mo Kinshasa ou bien na Tambu c'est mo mukena ke Vino bien. Yeah. Si on est à la Rawana, un ton de lobby que nos vacances, moi, j'en ai besoin. Sera bien, j'en ai besoin, moi, tout, robétissier, tout. Madame a siligate. T'es bonne. Mais c'est un envie que vous avez boulot nanga, musala nanga. Donc, faut mettre ça en musala au moni, faut vous avez bien à moutonio surtout. Faut bien à moutonio surtout, baba ndeko na biso o bayaka Kinshasa, baba sœur na biso, baba frère na biso. Tant que tu intéressé à biso bob molé j'ai besoin de toi. Je suis là, présent. Oui, naza wana mais ça ba limite Nora, ça ba limite. On est ça ba limite. On n'est pas des amis, mais on est des frères. Otokuta na ratokuta ni soit s'intéresser na yo depuis outi na mboka poto mingi Londres, bana Londres bien mingi Londres. Nena auto Hollande dernièrement commentaire moi n'habite soit à moi si mon bal natal na commentaire na akomi ba bine ah boba la ti chic ya répondre bi ah obité ke bana Londres bana Kinshasa c'est normal. Eh là y est bio déjà. Oui ngalo. Et c'est un cas de le but que non ba vacancière ceux qui bailler ba c'est ngabo beta tout ce ceux qui n'est vacancière a eu so beta tout et que moi si na auto copine on peut ça besoin beta tout. Ce que c'est kandeni. Ah musika na Londres boy obité ah Kinshasa musika na Londres sko ah donc madame na kinite na Londres tellement na lobi na rabon ba uti Londres ba mingi pour ba na Londres ko lo so ki ba kiti na Londres so ba ye ba uti Londres ba kiti faut privilégier bango ouais faut privilégier bango madame afana nanu non madame a bisanga conseil mo ko ba nga que ba molema faut e baka ko gérer bande ko ba fan nga lelo soki nazana yo soki lelo tokaboli mbongo alipa so lelo tokaboli mbongo alipa obeto les moi biscuit bien lelo moi quelque chose eza grâce à bandeko ba ka osonga biso wana ça va vacancière précisez bien hein ba vacancière pe ba o ndeti ba fait nga onani ba fait nga di sympa di vidéo tambo yana maman Nicole Padi baba vacancier na vacancière ba mi balet ba ya ka bongo tom sum te na fiancé na etoni voilà alors Bob Molé Mandengo Zawana naebi que toi tu es déjà de la maison aux âmes de Congo et il y a Eco DRC mais il me depuis que tu aux âmes Eco DRC souvenir il y a plafond pour nous en manquer ça que non ndenge na beba na côté DRC l'eau et comme langa onano et comme langa te ba place tous. Ouais, faut à la franc na vie, faut le la vérité. Avant, dans ça na EcoRDCT et pas papa Jean Thibault.
Nazo ça libanda libanda. Nazo pena maîtrise à vite hein. Mais ça ba grand hôtel banini so na zumbongo banini ba gaspillage belé. La fois dernière Zara ma fani ayaka na kota langa. Ayaka salanga surprise. Ah ba mbongo e monana. Zara bon 2000 francs langa ma wa oyo. Moi café ça va bien. Donc ma fani ayaka sala nga télé-réalité, verdict tu te souviens. Na biso nora, mon chambre vandi le lo respirer. So moni onde zalaka oyo kama olobate bob mo ndeko nanga mobali fona lukila ta cop mo sala pa bongisa lelo so na bina bima na kata chambre o viva riva ebi donc na ebisa OK na bima pe na kina kata chambre verdict pe na zo atali no mo na ke no chambre ezaki boete nga sala na ma place be chambre ezaki boete chambre ezaki trop bizarre tala lelo grâce à papa Jean Thibault ba valise kili ba biloko kili chambre changer forme ba télévision ba nini ba biloko tout monde na non ah nyonso tout ezarate frère il y a ma téléphone na bisa mutona na émission et bi c'est soit vacancière ou bien vacancieux bi c'est na émission voilà donc na pesa papa Jean Thibault merci et puis na yo monde konanga oye awa nga benga koka ya pembe donc so lelo chambre o ezaboé na ko bima pe na ndako na zwinda kunanga mo boé. C'est grâce à EcoRDC, c'est grâce à papa Jean Thibault na cause ingraté. Donc lelo un moment la première personne na bima la chambre, moi na tout na ba neve na nga za bien. Moi ba bisinga tonto bopte lelo la ta pour ba blom so ça na va valise ça no ya sika na va sachet. Molema. Zambe mambra zava. Tes merci na ba fan nyeso tout bolinga nga oboye danga. Na senga na ngate mena mona ka o moi ba bina ba to kaniselio. Achel Moussungu, Bob Nakani Selio, Anani Boya Nakani Selio. Donc, Carmen Moulumba, Bob Nakani Selio. Vive arrive toujours, Bob Molema, atterrissage dans Ratsa Kinshasa. Ah, t'as une opportunité pour EcoRDC. Solo ba montre cher, Bozoya, réseau là, Tamara. Zambé, Dali, le Molema pas. Il faut que ça Nzambé, et ça, le Koumouna Nzambé. Nga. Jean Thibault le boss na biso papa na biso loba nga Bob soki nzamba pesio ndima loba ke amen nzamba pesinga po anite mokili mona po anite ke ba mona ke na pambwami. Merci Seigneur, merci EcoRDC, c'est ça. Alors de ta part on reprochera Jean Thibault la nini mutunyo soto na berer na ye aza papa na obengi mutunyo soto te c'est un papa. Tant on a le baraza papa pena famille aza papa ya koiba te bola na butu te wa pena papa famille là où il a ebi na reprocher na nini papa ebaka donc moi na ngai pe quand même salinga pe remarque bon remarque ça que papa mais na vendre téléphone nga nzambe babo ko futela nga ngo te ko banga note vacances à futa ba vacances pe ba ali ezu traster pour nous oui donc papa problème mon boy na monaka papa zara moi trop impulsif hein zara trop impulsif donc papa dans la colère moi avant papa c'est carrément rapide lui il est comme moi ngala c'est ka belé vive arrive ebi c'est vraiment belé makasi mais makasi. Et puis quand dans l'équipe malomba surtout son sa présence de mère netibino quand l'équipe non la vacances ke ba ala malakine maman nga siko bob ndenge zana parce que lelo to ebeke non et bana nango déjà que non lelo olambela biso je sais pas bob parce que ça na batum suso ba ebi pe bob kala mais ça batum supe ezo ko ça liboso ba mona bob photo yeba vraiment bob oza ekolo planning. Moi je suis Mbuzangombe. Naza Mongala. Donc je suis équatorien et solo. Donc voilà quoi. Équatorien, nous surtout en autres salles. Yo songi. Est-ce que ba problème bilo a coutume na bino wana pe? Ouais, bilo a mboka na biso eza penza grave makasité. Ils en ont pena grave makasité, ils ont penza makasité. Biso bilo na biso neti ngai bilo na biso mboka oto pena to tchara na kimboka pena buino. Ils ont base principale ils ont malemba. Oui malemba était comme pena ba wenze. Na yo kango.
malemba ezara pio ochango na frigo te ezara non rapio. Oh, c'est vrai ça? Ah ouais, malemba et bakanga on a makasa mo ya zamba. Bato qui sera? Au mon non kozano précité au mon non ou soit na ro sala on a bilolo ezara ya bezapeka ya mboka na biso bilolo mélangé un peu na légumes ba benga bitekuteku ko. Et comme il y a na malemba et puis mbisa mai ezebele. Hélène Salem alingara libongo yali bamboto ezali ba ngolo moseka na rolambela binangote ngolo moseka eza mabe ngala de concert même ba masao ba ya ebele na kata Kinshasa na ebisa bonke ngolo moseka bali angoti ngolo moseka wana boge funda nga place bolingi ko na ebisa no karma ke bochaba mbisi na bino ba bilo mombe na kati nga roli angote. Ah bon? Ba engrais chimique, ba produits chimiques wana po evimbisa bangolo wana. Moi, je ne peux pas manger ça. Donc, c'est pratiquement interdit. Je ne peux pas manger. Jamais. Mais ouais, nazana ba biloko ebele na rolamba. Comment kana wenzebu na kanisi elo mo ya mboka na biso la lambeli bino. Olia mbembe. Ali angote Bikoba. Na yebi yango menali yango ndete. Ba biloko na biso ngando olia. Non, c'est que na moni c'est que biloko na bino lelo bo écarter ngalo. To écarter to. Biloko otanga nanga na liaka na ngango te na ko kapi. Non, chilo makemba, non c'est. Bon, on a invité pe Fobaya. On a invité Baya donc grande ba vacancière te. Yeah, vacancière mon retourner na ratanda quoi. To la na ah. Yo tunité yo sko boule que na vacancière mon on la ni ana ratsa pali. Na chambre. Oh, busola li esani. Vacancière. Vacancière. Nani mama bino. Grande sœur nanga mami Molema, ana katsakina donc mami Molema na katsakin bon séjour à Otine Brazzaville à Mikolo Koto. Non, grande sœur nanga la pesi mbote place à Zalia ozonga dimanche. Ouais donc etika dimanche na beach aéroport na bango na etika zonga na. Donc aki moi tour bete toka na kinde za kata la bande kwata mama bango ata mama bango ata vina bango on atali vina bango atali mama bango azongi na. Voilà, alors si je comprends bien Bobi lamba malemba na ndunda moté malemba bas passa la bisongo déjà za kana ba pour une vie facile donc on a déjà ça da basale ba aider déjà te Bobi lubu ya bikolo ta bikolo bon à part malemba Makemba Lituma donc voilà Makemba. Et vous s'appelez Lituma? Yeah. C'est la gangote. Non ça va. Tu donnes l'argent, tu fais ça. Yeah, facilement hein. So pessimon là ça là on va. Nzambe yoka. Obi bien que na yoko la rizanga te quand même. Oui, oh mais zanga te. Ezanga te na biso beto zo salaire la biso am spendi mo ezanga te. Ba salaire te ba maman. Ba na vanta. Bob na vanta. On a coquité na bengiga. Oboengi ba elio. Na bien. Ça bon no yango Bob lamba de bien. Lamba bien. Maintenant on lambela no nyinyo te pour les kalibumuté au lebilo mo boye. Merci beaucoup mesdames et messieurs donc voilà le $20 oyo. Papa Jean Chibobois. To consommer ouais. Oui ba fan na biso na décevoir binoté. Bon mona na lambelo ko oyo et sepelisa bino et sepelisi bino na katsa bandako. Donc, ils ont que l'air Nora, la fille blanche, la Blanche-Neige. Ça bien. Merci. Donc, merci beaucoup. $20. Fan Motalango, donc, je veux les consommer. Consommer des billets verts au Tinasuka. En 600 oignons, surtout pour la bino, merci beaucoup, Papa Jean Chibo. $20 au Pessinga. On peut changer au Malibanda na neve na to changeant comme ça. Bandamba moi oui. On a changé la prochaine. Oui hein. Quelle la culotte. Toi na biso. Voilà chers internautes, j'espère que tozo kutana to bimana libanda to kitarada bescale to bimara to kenarada wenze to welisa po peso kendaka libumu peso senga kelia donc voilà bon pas na bandila né donc voilà. Banzela ni nonsu. Mo bimate. Tenga bima vina. Songa bisuka so ndeti ba ndeko ba binanga ke bob. To samulo mo boy. Nde o mona. Ba tom so monika na kati émission mo la tom so vacancier mo razo ya.
Pardon. Non, la nette, voilà, cher internet. Tous les cas. Nayoki na boka babeti mabonda eleli sango malamu na matu ya bato epesi eko balobelaka politiko basalaka mpe émission ya misika émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RTC biso mokili ekoki kotala c'est mon qui est comme Kotala. La maman Bayaya Balek, c'est internet Kotala. Conception ya boss Jean Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. We bought more lema, Fanika Dalea. We don't need no fake news. Daniel Fobafo de la presse congolaise, Berlin, Yoka. Toza Diana Wenze avec Bob Molema, Babi Lolo Torolia à la coutume. Nandenga Bikolo quoi. Donc Bilolo. Ouais, bon, donc Bilolongo yango na obaki na Somba. Donc Bilolongo yango de Kapoto Marina Folanda Mokamba Musala na biso ne tout ça là. Bilolo na ebisa bino yango. Donc Simambongo. Tunda tozuite. Ah, te tozo. Bon maman. Zambe wenze se kona ba pusu. Ba pusu taka wenza ngo désordre nenga ko sala na zo battre vraiment saut na ka bon. C'est comme si na en enfer. Oh, 5 ça c'est. Oh, ça m'a cassé. C'est ça, là. Ataba pasi, ata minyoko, ekokide kokabola ngana masia. Ata bambonge koya mipepe ekobeta nzambe nakanga mina yo kinosuka naina ata bapasi ata minyoko ekokite kokabola ngana masia Ata bambonge koya mipepe kobeta nzambe nakamina yo kinosuka seo nzambe nanga ata na butu bandoto ya mabe nayeba to nayeba te Voilà, chers internautes, au quotidien déjà dans Wenze, tu sommes bindunda, tu sommes bilolo, on a acheté les épices. Tu sommes bisouni déjà, Bob. Tu sommes makemba. Bon, voilà. Na loba qui ont bien na ibandeli so reza que okuti malembate parce que malembe ya mingi ya mingi ba 15h hein, ba 15h. Na habité ba bazar Wenze déjà ba bisa biso. Donc moi tout comme appelle Gambelizate c'est trop loin vraiment donc via heure et il y a biso temps. Et on a préféré na so makemba bomoni na sel on lituma. On sait l'on lituma pour bandego balia très bien. Donc voilà quoi. Ah sikoto e atoe pas maman. Dernièrement on a tout ça l'émission na Sarah Marcel la toero so mambisi a mabongo. Na zongi sous pas na eponga zambuza na mongala. Donc et on a zongi ana yo somba su elo on a biso ya mboka. Yango mona otala mama bandinga ba $35 na katani maman. 5,000. 5,000 Eh. Bon okambe. Zela non, pesanga oyo moko non mais to ka to solo non. To solo bien. Za mama na ngai za kimia. Oyo nzambe na ngai vi na ngai ikokola na mesana te. Bo fikira mesana okakola te nga même ba neveu na ngai ba nièce na ngai ba sona na sombelo ba bi pesa biso moto ke sombelo poyo. Ba rolo ba no $100 biso pesi $100.
Oh, combien? 18 à discuter. Bon, on a sur 15 000. On peut sur 15 000. Discuter, on discuter. On va rater. On va venir dans l'ambassade. On a besoin de me balai. Oh là là. Purée. Bon, on se coupe ça. Bon, mais l'autre monde ça. Bon, mais là, on a des ordres. Bon, ça là, on a moi, je suis un peu trop allergique. Donc voilà quoi. Bon, mi balai bon, il s'agit combien? 30. Maman, 25 000. 25 000. 30 000 déjà $20 dans les services. Bon, on a un ennemi, on a un yo comme client fidèle. Tu t'imagines banda kuna alo bato ya rabo. Merci. Sol c'est bien. Exact. On peut ça. Na bisa yo mamboka kuleli anga nzo. Mamboka kuleli. Moi je regarde la bata Yanga baboti bakufa. Natikala kaka ngambo. Babenga kisita nzambe na ngai. Nakobota ndenge nino. Eyana butu tope na moi. Natikala kaka na yo nzambe na ngai. Ata bapiaka ata kozanga. Elika ngai. Sena yo. Onyokwa Yesu na ngai. Basete na maboko na yo. Okolela pasi lekulusu. Nyoso mpona bikisa. Alléluia. Soki yo te mosusu nani ye. Zuwa nkembo nzambe. Zuwa nkembo nzambe. Ongana mopanzi tanso. Ongana bikisa mai. Nakolanda yo. Yo nzambe na ngai. Kulanda uzimbasi zami emale mamane weye wampama umsebi mfumu yandandu mukiana banzaya yankadu yamasumu zambia mifuila Je crois que tu aussi wenza on ba moto tomati moyo wapi ce que tu commis déjà et pas Bob déjà alingi déjà bandula mbela biso na moto somi da ba makimba siri mi okuti ye moko da loba ngo apesi lango ba def sa ko pe micro te so lingi conseil ba def saraka ke na def so no micro kasi. OK. Merci beaucoup ma sœur Nora, collègue nanga. Vraiment là bo to kotayi wenze bo mona ndeto bandaki sœur nanga yo kutanga na palais et puis na yebisi bon eloni to lamba bo moni na baki na olamba bilolo mbisi ya mai malemba mais malemba kande na otolo bala wenze kuna baton baye nanti bino mo moni on a préféré na somba makemba yango na sombaki makemba yango ezali awa bo moni Bob, il a fait. Kasi paso mbara bilo ebele te zalaka bon. Makemba ndunda nanga yango yo, na mbite kuteku. Tale bela makemba. Tina se tale bela makembo nzambi. Nazana ba vivre riva tala. Vacances boso. Bob, yo no makemba feti te. Ebela makemba. Mais on sali tout mat. On sali tout mat. Master nga pe salema ya na vitaki. Na Kenzo. Kenzo pas yo. Kenzo star. Voilà. Na sombaki ba épice nanga yango eza na katia wa. Donc voilà, verdict 24 na habité ya mamia zo déranger moi trop, aza sima na zo déranger verdict moi mo bibele. Donc abanga na caméra ndembe ezali tomates, matungulu et puis piment pena mingité parce que piment eza tout à tout chana sa congélateur na ndako et puis bilolo na biso yango oyo to kochango na kati ya
ya bilolo na to sanctionner bite kuteku na ba solo to boki on ba solo banani na kati bon nangana lo bakelo moko bomoni oyo eza ba saisonnement eza to ko chango pe na kati ya bilolo na biso pour pesa pimbo goût et mambe be na kati na on veut bisara ba na Londres ne kamba biloko batindelo ke yango bango basa batinda yango ya kiyo ya kinero ya belé na ndako donc batindelenga baloko ba bikena ngami ngolamba yango ba bisenga. Merci à toi Guylaine Nono mon Swahili solo flexine na Canada et bongo molembi roda molembi na Las Vegas roda babi Las Vegas ne Las Vegas. Voilà cher internaute mais bobo sanité mbisi oui mbisi yango yo mbisi amai na biso mo sekate ngolo mo sekate ngusu yo bela pamba obeki ni ngusu tongolo ngusu yango yo donc na chango na ko expliquer bino comment on va le faire mais au moment na lingana sala bongo moni biso to mesana mingi na ni na cuisine na mesana mingi na olamba donc faut na longola mo ba bag na longola ba montre na longola na changer petit shorts na longola casquette pour na respect ba fan na biso yo bena mission cuisine au béton bien changer na haute. Bon, talara. Mais non, ça là, bon. Na kenena s'est changé et puis na zomo bastansil ya cuisine. Mais on a tablier. Tablier des athées, tablier des athées. Nous avons bastansil la cuisine non. Non, il y a mon kilomètre na chambre noire comme ça. D'accord, toi c'est le cas. Yona moyo bokokani. Voilà, on a vu ce façon on yoka déjà. Voilà, chers internautes, nous sommes en direct de Bandal. Balobi Bandal, c'est Paris, c'est Bandal. Na ça moi mais juste pour nous satisfaire. Bino pour nous la oui, Jenna Bino voilà pourquoi tout ça qu'on s'est retrouvé et pas Bob molema ya Bob. Non seulement ça limité t'es pour na émission. Non yé moropé. Makambo elubu ngope ya bikolo akotaka na lelo to lia vraiment biloko ya Bob. Aki prince de Verviers ozomona. Aki prince de Verviers na yebi ke yo da ndingoza wana kalate ba kala mingi te donc novembre déjà c'est bon donc balobi verdict yo ka mise au point wana en tout cas il faut to lobelango parce que na comprendre le mot te verdict la la mingi kaka na tomba moko mise au point fani katala yo ndimiango balobi Daniel lebika ba Daniel en tout cas bonne guérison na maman na biso JTT Jean Chiboa biso na Eko awa babi ki bonjambe belé libanda na Yesu yoka gangat bon moyezate voilà alors chers internautes vous la Bob Molema c'est changé sous Kakitia comme ça tu continuer sous Kola Widje lelo en tout cas journée à Bob Molema tu continuer toujours Kola Widje bon ça l'a toujours branché sur son blague vous ne savez pas déçu parce que ma partie sur toujours je la bino c'est changé qui te peut continuer sur ma solo Kandeza jeune tout d'abord basukola kaka bon bande balandi mai na chakion na bien tande ndeko naza kwede et mwana azaka ndeko ti mwana ya grande sœur nanga ouais yaza fils fille yanga zali ka combien na mwana moko mso ya ka mingi pardon si comme mbisi yango na mbité franchement et bangi sauté pour moi na banga kona na wenzo bangi mais erolia erolambo komika non moi okopesa jamais ba tout somme et loko yo moko lamba okopesa non ba tout somme jamais donc voilà ya on a sukola ngo po ezala mise au point par rapport à quoi va tricher biso balanda biso kaka donc faut nettoyer nos mbisi bien avant voilà comment on appelle ça ma pio et puis after au mayona na chaîne à bouillard désolé courir qui heureusement que échauffé déjà faut se coller on pose à propre voilà oh il y a le bosso yo non se coller sous moni utana ba makine à vous chérie watinate botara ala si biso ke botara bosko to sanini maman bota kakati voilà faut oui ça on l'autre non maki ça on l'autre yo banga maki nzabo mama kambo biso bon na sukoli no eza premier tour premier soin oui eza premier soin le no watayo
Marina yanga na mai surtout nettoyer parce que à moi zé on est ça bien té et ouais il faut sukola nano et sona sisi awa sona sisi na mayo ya cold comme ça Marina il a hot water il a mai pio na mesa mingi na ba Angleterre et on mo na ba mingi bang tali wana 600 ilo 600 yo moko kando bandango na bata Londres Guilaine non moi muswahili moi ça muswahili pekisa moi ça pembe nanga zulukila pas problème non fundo baba à Londres bon ino bango ya yo penza molema donc on a fait fan club nanga fan club suprême molema bana Londres na pesi bango bazonga ki déjà ba ki yawa bazaki 5 bazonga ki déjà yango na moni moi garde-robe comme moi discipliné. Boni ba vanta bo ko de yo mbunza makamwa hein neti biso bo le fundo tsambo ça Mas là mayo na sikofuna nozongona tsangu mama ya moto donc mais avant na chama ya moto beaucoup excusez nga fona kabolango moni que naza mo bapaya ba ya fona kabolango à 3 parties hein kabolango a 3 parties voilà banina okata ngo mona ponga linga nga mama mikete ngalinga bat balia mama minene baza mama minene voilà oh bouger non oh bon on suspect ah bon ah sonné oh bi ngani ta bouger sous donc ngalinga mama mikete donc faut ça la kaka bouyer pour ba parler bon lia bilo e mona ni na mo mesa ouais petit kana on peut ka bouyer te on a kata susu Zambe. Makambo yo. On lien nga wa katikati nda munene. Tamona ningani ah on lien wa katikati yo soponi déjà. Il la moni. Ana vie bien. Non. Courageusement ça peine. Bon. Makambo. Attention maman bébé sa pantalon qui toko. À la petite culotte. Donc ça on a ninga qui mobali. Allez-y comprendre que Gosiko na katasu oyo vraiment nga lingite moni muto linge loko na ye faut sala ngo ka bien faut batela ngo moni neti biso boye na bandako len so na bali vraiment na bando lingate mère asimba mo biloko trop hein na ko aider mingi parce que nga ebi mon olo banoka bon posela bo bana après comment ça la kaka na balaki yo nga moninga na déjà un comportement ya bato ba va vivre na bapoto na tongo na lamuka molema bob outan moi s'il faut ça la planète nini non moi s'il faut ça la petit déjeuner le matin tongo la lamuki azano na mbetu yo mobali faut bima na cuisine ça lié mon petit déjeuner yango ninga lingaka yango ninga yango ninga bon siko tant la mon qui n'a sali moi petit déjeuner na yona c'est bon au moins que mutoza na courage bien mon amour voilà c'est un peu ça nga so ça la bon on ça on est ngai ah ngaza on ça on est au banc tu vas nous bien à l'appel vidéo non Camille te Marina bi Mbeli ah Mbeli non tout mon amour ngaza ma tout moli na bota marabo OK voilà chers fidèles internautes si quand on commis na position étape à mai voilà sopela mbis na biso mai bon moi pena que non pour bazar moi salter les routes à fleuve hein bon remarquez que pour ce bandio changer et puis le téléma voilà c'est un peu ça quoi voilà machibo ce qui na chema moto awa ba salter longo eza pena moto au tiède pour cha moto pe le kadoste so na sisi kocha ko sukolae pour na ma moto alongwa pena zei makasi ma nièce en attendant chilanga makala pour esengaka aide na ko sam maboko belebele nga moko te esengaka aide donc le temps to tikango mwa mokeboye na otake côté ya Ndunda
na bando dongolango baveno kotongola balobani bavasiva kotongola dongola toza pe na misi na biso ya okauka ye akota na mai na buka ye na chena kata mai po mai non ya pio mai non ya pio à un moment donné lukasu na chela moment moto po et longo ba saleté konika na linuka na savon za na mo acide je peux pas faire ça le ba ki na rose linuka na nikibo donc savon za mo ba acide oui voilà donc ye akota na kati ya légumes na biso donc au moment où on a la boina bouki na chena kata nzungu awa ça ne dérange pas donc tout ça bouki na atala ne mer na biso sala ming ba dimanche son mama bimita baksa biso mai voilà ezaki na on peut importante mais au moni kaka yango pe cha mo goût na biloko et ça la moi bien donc voilà Nora au moment où ça ninya parce qu'il fait tellement chaud mais là il y a mo beaucoup c'est la makam na sombela ki soit bien oh na tindio so ouais bien ngo boyo zo me ali boso invité o me ali liboso muto bengi non mais la jus maman non mais la soubierté ata bongo non mais la jus po na tindi ba sombela na verdite non mais la jus pour moni aussi le banda moi faut naza déshydraté yango net ozaki loba énergie mal nyosanga nyosanga verdite yote verdite tem verdite bo excellent na verdite mele kitani chele kasi wana mbe verdite ngo pilenga ngo pilenga OK atala bande bakoka yo bongo OK na panza ngo oui donc voilà panzango mutugo pe fona panzango pe na bien pour na kati na mo ba borona ba tambola rana ba yoza na kati wa cha désordre comme voilà OK d'accord merci voilà sikoyo nazo zonga awa nani na mbisi pona chona kati nzungu soka na kotisi mbisi na kati nzungu na che ba épice na ko sala ngona ba épice na che ba épice nyoso tu na che ba épice so bon na sombe mafuta te na wenze mafuta ezali oui les a déjà les on a parlé donc mwanda mwapoizo zaki na che ba épice na soupe na che huile na che ba épice na kotso na moto et tokana ensemble et puis ça écoute goût on a tina kata miku mbamo nga utiliser ba mungo ya mbuma te po na banga ngo fort na tiza ba sel de table mungo akuta mbuma nga la préférer ngo parce que oye ba sel de table ko ça rabatwe bi te mais nga on a mesure na bi que ton olia mungo te olia mungo mingi te na biloko nga kunde mungo leka mo siko yo mo pesa selon yo pour selon Hélène Salem na habité ne aller rapport so ya master nga madame master nga d'accord vacancière kaka te ya vacancière te ya na Kinshasa d'accord na WhatsApp Canal Plus quoi. Un PC mbote na seigneur merci. Na seigneur merci na mama rambe bela zo sala. Donc voilà. Bon, Nora yango oui, nanga na tana na tchana nga awa na habite soki yo moko mona ndeni ni. Voilà cher internet pe maintenant mwanda mo parce que temps ils allent ngona belé makembe photo sala bandunda ba solo et tout. Mais na mon ambition yo zola mbango na motema moko. Poyo liat. Tunanga. Olia mama biso pa uta musala ya. O mona no mama de hein? Zelo mone. Prépara déjà ba mona meeting. Po ya ngami meeting. Na moni awa ba castel e komia. Et po ye zanga raté. Ye za na mo nini kazine kuna na chele na rata ndako. Ba molema na vata voilà cher internet te pe mana mo muke. Le temps na maintenant mais la énergie mat nanga ye donc merci d'abord Bob molema. Ndengo ya mbinga énergie mal te salara bien vraiment en tout cas yoka voilà to yambana voilà cher internet on se retrouve tout juste après nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi eko RDC balobelaka politiki asalaka mpe émission ya musique émission losango ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eko RDC émission
mokili ekomi kotala Eko RDC biso mokili ekomi kotala Eko RDC site mokili ekomi kotala Eko RDC biso mokili ekomi kotala Bamama bayaya balengi site nini ya internet kotala Eko RDC biso mokili ekomi kotala Eko RDC biso mokili ekomi kotala Eko RDC biso mokili ekomi kotala Eko RDC site nalingaka mingi oyo mana Eko RDC conception ya boss Jean Chibo Chibwabwa Bana Kinshasa, you know what it is America, Europa, you better tune in You better catch that good news on time With Bamolema, Fanika Dalea We don't need no fake news Daniel 4x4 de la presse congolaise Verdict, your goddamn team is good Boston, Chihuahua. Okomema baboka kokene na bango kana tokonya bango kana boyo tokopita bango kana boyo tokopita bango kana boyo umela yo bossa chipochi babo umela yo eko adese umela yo bossa chipochi babo mama bonheur zalaka kawana Pour Ego RDC, c'est la classe et la différence. Ego RDC. Mon Jimbo, voilà. Mon Jimbo, on va chercher à moi. Jimbo, tu colles en moi. Oui. Tu colles en moi. Donc, petite sœur propre, on est là, Miss Yuebi. Donc, tu colles en Jimbo. Donc, moi, moi, voilà. On voit ma camoufle. Donc, bon, gentil, bon, chibo, bon, l'ouraki. Pour nous, les lois. Ah, c'est prêt. On l'a maquillé bien, hein? Félicitations. On l'a maquillé bien. Félicitations. Courage. Mais quand même, avec notre cuisinier Bob Molema. Voilà. Alors Bob, tu as une étape et vous mêlez. Donc on est dans un salle Mbisi nanga. Mbisi déjà na meki mon c'est bon et puis Mbisi saute remarquez bien et c'est belli nango. C'est belli nango bomoni. Bon déjà les as déjà bien. Avi marafort na ratanzong. Déjà dans les bons. Habité ça verdi to déjà solo non aussi sangle. Donc qui dit ça mo calmement. Ouais, faites madame Paliana yango. Ah? Kassit. Allez, Louba mobile nae. Ah, fala liang. Madame Nen. Yondo ebiti. Félix Oazé. Mais la monnaie ça zala kana Londres. Pour façon linga Londres. Félix Oazé ko lo bomba mo sina. Bombier. Bombier. Ozo banga ne bombe, o mona ka bwe, wa yo a comprendre. O bango tout ça. Ko lo ba bomba mo sina. Ozo bango tout ça. Voilà, chers internautes, nous continuons. Bienvenue, Dimena, bienvenue, Babi, à moi, bien. Tout le monde à qui pense de vervier façon, il y a un solo, Junior Penga. Donc voilà, bienvenue, Dimena, bienvenue, mon vieux. Tous les qui déjà en étape moussous. Yoka batela singer par rapport à Mbabola. Voilà. Era makembe koki. Era makembe koki fona kata makemba ndunde za ngolo rasuka yango yumela na ngote. Les a pris à souka na pesika yo merci vraiment na sentir vitesse mon boyno na monate. Pour Fanny Pazaki. Merci. Na travail na yo na ngala lo bango sincèrement. Donc chers fidèles internautes, tantine a été Emily Bossonanga en vitesse mon exagéré donc voilà on a passé félicitations mais mission 30 minutes.
émission ba 15 minutes te on a limbi na ngate alobaki ola 6h aye alobaki ola mka 6h pa bande émission na ya bandi tongo bande émission na azapeka pembe mais le fundu te merci beaucoup na yo na acte sali donc elekelinga fort elekelinga na ndimela ngate ko yo wano yaki na mo ko benga bob na station ma campagne na zoya et puis merci vraiment na seigneur merci de rien molema veut dire makemba ototokisa nanu après bosalde bosala wana makemba otokisa moni makemba na somba kile na zaki olaction na sangisa na oya mobeso pour na bisaki ona olia litumat malemba et monanité malembe monanité voilà folon la va paix donc il a toutefois donc voilà on a l'accès au lamba au moins on remarque que ma grande sœur nanga bazala nazara mingi na ba sœur nanga na mingi na ba sœur nanga nazara trop na ba grande sœur nanga nazara trop na ba nièce nanga nazara so ba olamba na nanga eloko sala te na nanga te le roi ba jeune garçon ba noter ma coin ba beta ba discussion non moi je suis pas comme ça na chambre nanga. Toi t'es comment parce qu'il t'a dit moi je suis pas comme ça français caca moi je suis pas comme ça ouais yeah Noura, comment donc des ans nga ba jeune à la raté chez moi il y a ba coin ngaza je suis un papa j'ai une fille de 16 ans bientôt son nzamba swingi susu na ozamwana botava obanda vie avant oba mindele baloba avant l'âge tongo makasi vie na yo nzamba pesa nga mona tongo avant makasi donc ce aussi c'est une chose en fait makemba aussi sur sala boye o tient la moto il fait lemba makasi pas vraiment pour na tout temps ils attaquent comme potopoto donc faut ça moi makasi pour aux moyens en lien ou bien likemba on peut couleur mon ayo donc voilà tout molinde to boy na ngama tout moli makasi faut supporter ngara. Voilà, tu comprends déjà que dans les alliés comme Rolongo là-bas, poso, il y a autre chose à moto que oui, mais là. Et quand on est dans le but, peut-être pas comprendre, répéter. Ah, bah tu me soupes pose, bah et bien au sali, tout ma tête n'engage pas dans sali, tout ma tête n'avoué n'engage. Donc voilà, alors tu es bien déjà que non, que l'on a poso, que tu as na moto, et tu as ma cassité au kiti ici. Tu as peine ma cassité, poso tu qui ma cassé lembi et beba au cocolia en auto, banolion, ils a trop poto. D'accord, alors je crois que tout que la Boba bien payé matin. Restaurant la potonies nangayara. Yaka gradiara. Yaka. Bato bazana ba restaurant en Kinshasa, ba sala ba resto ya kitoko na nièce nanga mo bo va na parler mikolo c'est l'hôtel, à sala hôtellerie. C'est l'hôtel donc na lokele boulot. Ba vacances pe msuba na Babylone na bango. Ba vacances ba ye ba otonga banda kusika. Nyoso tu ona yambi mikolo ba otonga banda kusika. Garçon des problèmes voilà cher internet tout ce qui est non bon belle on la pose bien tu as la moto tant qui dit ça comme ça on se retrouve tout juste après ah Luka Msala comme ça là non Luka bonjour bonjour vous allez doit limiter dans hôtellerie Simba micro le roi Bob non Simba Kamiti c'est vrai ouais voilà cher internet au PMI et puis on se retrouve tout juste après. Basala kaka nous bomoni lona ça ina chronique za munena mboko yo chronique za munena mboko yo veut dire Nora la blanche neige moi c'est pembe blonde ah oui hein basala ra émission na batamine ni boué et le boué bikolo avec beaucoup de bio na bio ba te barata makemba ngona ocha na moto etoka bakisa makala asali muke balisa makala asali muke balisa makala mufindu asandunda donc voilà asandunda et puis nabilolo les amours mélangés voilà donc yango wana boulouté na kati mboka Bob molema lamba ouais c'est lui qui touche à Jean Chibo Chibobo asimbinga donc ke bo simba oh to ça l'émission ba avec ça et tiga biso ça émission sans polémique to ça émission sans polémique so luki polémique au moins la polémique mais ça on déjà makila to bomane moto étape ni to komi sikoyo parce que nazo mona ra ntunga za okanga
makemba na biso ebeli donc au moins ndenge sali déjà jaune loko elongia nora pembe voilà siko na okitisa ngo pona tuta ese même to benga ngo nde ba benga ngo lituma ouais donc na okitisa ngo siko ndunda na pena pressé na ngote na pena pressé na ndunda na biso te bilolo na biso te donc nazo kitisa na ngo pona tuta ngo voilà kitisa na ngai na pétignon surtout na yana kakawa OK c'est kitisa na mon liboko sanga liboke fongwa me liboko na monyo suka lelo le na zaki na idée o sala lituma liboko e mama sombango biso no tom suto botama na bisote mama sombango biso botama na nte voilà ils a vraiment et le roi kala et ba maman bazo tout elango kala utana ngoso nini équateur na donc mystique donc comme vous le voyez zocha lituma makemba na biso na kati ya eboka comme on eboka resanga fort comprendre comment on te uta bon aux ande pourriture on a opé ça émission na dédiango et pas maman konzi na dédié émission oyo avec combo Félix Oazé ko ba bombas moi sinon je suis profiter nango somme pour que luka bocha songi nde bo mesana banana oui on va tout à makasi penate le roi pondu déjà bon moi déjà ndeza olimbati enga sali lituma e mama e balamba bakosa linga mungalo ka lenga mokili olali pena na mbetu bona kina sali le petit déjeuner comme na zemi osa swata musala tenga ye voilà on est à une première touche au Nora Lobara premier soin tout chon malembe pour comprendre gars que na mbali dans nos salaire pour lubu na biso ezala bien pour ba inviter baza déjà Kenzo za un petit salon avant de te Kenzo za un petit salon ça y est wapi Kenzo Kenzo non était junior daza ya yo tena moni yo no sagala lubu la ngana yo kasiko ba chroniqueur ba ya no yo sagala te e indi ba et là inda no sagala chroniqueur mboko ya minene ba sur le terrain ba yo tandi ona bango na bo etenyoso ba tout en wa boy ka boy ah loba mabe voilà moni maboko na ngas déjà ezaki bon na pena makasite ko tout à loko mais non ça va l'essentiel pour ça bien ya do do ça pour makambo bino Nzambe na bosaka na lamba oza soki monde banda kulani balambi eleki mungwa eleki bomo bandi banyoka ma mamba boy fallait mo razala maman kondi ya Londres voilà alors bon molema mais mon to pone Londres bon on a pone leki oh mo to ngana pona babilo na wana na nena ba fan ebele na Londres ba vacancière ebele on peut ba ya Londres à Londres voilà mingi seconde si na Allemagne on a vu na JC pas di vidéo on a mtakabela nga mon ebele bon yo koka Bob Molema namoni na tiki yo na mukie au salango calmement et sûrement comme ça on se retrouve tout juste après. Verdict yoka ba verdict babi aki prince de Vervi asolora bien nzambe bataboy boza ta 20 quand de lobby bataboy c'est la ta 20 30 voilà on se retrouve tout juste après. Et pour monter tes poils boutique à mettre combien bon bandeko balandi ne bomona tout le monde a biso ezo et comme presque ebeli déjà moni yango na fobo utiliser huile utiliser huile ochango na nzete boye pour ekangama na libokate
Donc, mon nez na check huile, na check huile boye, na check huile sur remarquer, na check huile boye, ou na iboka. Comme ça, tant que tout est bon, mon ango et kangamate. Aux grande sœur n'a dodo, t'as l'accès à ma cambo, grande sœur n'a l'accès à ma cambo. Donc, il y a un moment sur remarquer et kangamate. Bon, ah, na mon de comme na biso na presque na souka, vraiment dans long la marina pesanga, moni. Comme presque dans souka, on a ça la bouée pour payananga balia calmement. Voilà, je vais faire ça. Ok, voilà. Yeah, 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 voilà, yeah. Yonto, on y a l'itouma kala, l'elone l'itouma makambo. Donc voilà, merci beaucoup ma nièce. Voilà, ah voilà. Nasi ici et nini les tout malanga. Là qui tient déjà dans ndako. Siko maintenant et comme tour ya na Singapour moni biso na yoka maman ndenga lobara ba grande sœur lobara soki moi signo surtout si ko tout a pondo si so sa nini faut sukola nzete faut sukola liboka, c'est très important. C'est très important. Nzeta fofo za salité. Nzeta liboka peza la salité te liboka peza la salité te na ochongo mai po le maman muke bon sima na sukola. Merci beaucoup même pour l'instant na oza ndunda ngai oza prise à suka na salango po to contrôler yango na biloko na mais na bisa bino ke malembeza ba 15h na mona ki lokwa na sina no sai malemba la ngai na tindi nièce na nga gradi akende rapidement akeso mama malemba pour malemba déjà na sina no sai que na tindi rapidement keso mama malemba siko na moment on a sala ndunda et bongo to continuer sur émission na ndeko na bino Bob Molema mwana na bino leki na bino grand frère na bino donc ebele ya bino ndunda na biso faut sukola ngona liboso voilà vous avez remarqué le lot m'a ébimité hein. Habité sur bah non ça qui on a radio bien quoi m'a ébimité nazaki mais vraiment informé m'a ébimité mais quand même toi on a la réserve nandaku à la réserve d'eau en sukolando on a très bien parce que nous des ara la zelo en sukolabite écoute qu'on a bien sur la sukoli yango na sukoli pe bilolo oyo nandunda oyo to tikango etoka vraiment il faut etoka vraiment ya rosaranate maintenant s'il te plaît Robac c'est un maille faut tout sukolongo so remarquer verdict 24 mise au point on remarquer que salité regardez il y a la saleté hein donc il faut le sukolandunda bien parce que au panza ngo boye panza ngo boye on a salité venant on a reçu qu'on a 3 fois 4 fois pour vraiment nous par la placement boé zéro il faut se connaître bien voilà pour les premiers soins nakam fani katale oyate soyeto raté balobelaka politiko basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RDC solo mokili ekoki kotala RDC site mokili ekoki kotala la maman bayaya baleki site ya internet kotala conception ya boss Jean Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Then you're 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good.
Tiaka nanga foto yo Nasango ya Congo elalaka na Eko RDC Boss Jean Chiboti Wabwa Tokomema bango kaka Tokende bango kaka boy Tokonyata bango kaka boy Tokopina bango kaka boy Tokimesa bango kaka boy Umela yo yo Umela yo yo Eko RDC Umela yo yo Boss Jean Chiboti Lamba kaka Mateka Vraiment c'est le bois du colo Maman bonheur Salaka Tawana Pour Eko RDC Yango Ndemaka C'est la classe et la serre Mama Balia Mama Bazila Mama Yaka Patala Émission na bino yango Elobo ya banda Mama Yaka Patala Émission na bino yango Na ndenge ya télé-réalité Eko RDC Mister Elubu ya bikolo ndunda na moni ti ndunda comme nango pe bele ouais ndunda matin na moto normalement faut ko zelango emaeka okati na suka na sangisi on a bilolo et sangana bilolo faut zapena maeka okana suka wana omona tout ay tomate na tout ay tomate nanga donc voilà donc so ko tomate na chango na kati ya ndunda na biso tomate nanga yango yo na liboka benga liboka ni na français mortier ah eh on a yo boyebi ah merci Androido petit là très intelligent tala moi mkia yebi tata mkolo yo yebi karaba bani yo lukela makambo non ça va yaya ozo bando ndako lukela makambo na bon ba problème voilà donc faut chamo mai mke comme ça et sangana voilà tomate ça ya mboma singa yo chaba tomate ça bino lula tomate wala mbela to ala mwamba abema boron la tomate voilà oh Androido bon awa café na miso mwana ozwa ndenge porto correction nzambe oh comme on solo vraiment pour epanzana te na kati ya nzungu moni ba pédoncule bilo relem salem alinga yango ba okatonka muke hein ke karaboué moi muke yaga dio déjà osombi yagat na chango karaboué voilà okuti zaidi déjà okatana chango pemini to liango kana ba ni nango wana likolo wana otikiana ye po epanzana te eza problème te eza déjà na nettoyant na sukoli on ba pédoncule balon olongolaka muke boy okati noka muke boy et ça nango lo te ça nango lo te za grave te ochonka ningona nyesi nanga na ebisaki yake sombelanga malemba pe donc voilà malemba pe boza no présenter binongo bande ko nanga nyoso to bangala lokwa ba lokwa ba pamelanga na kuna amongala na Londres go bo basio ndeko nanga yo lukelanga ka makam yo ka boy sungi chango nyoso tout bon pour fond pe yango yo come on check ba ha yo lukila kama kam wa bon yango fo katango eza mo minene hein voilà et ya Hélène Salem abaki o lira malimbo depuis to sage lubu na biso depuis to sage lubu na biso ko yenda ko matungo na katon minene ça me dérange pas yeah katon minene et comme ba ya kata matungo nanga kata matungo nanga voilà kata matungo faut ça n'aura minene ça ne dérange pas yeah bon ah ouais yeah come on oh là voilà oh pardon anglais piment eza batebele bali ya pipi tende tinga morono liboso ya ngo bomonaki dernièrement na tosala ilubuna chapelé angaka bomanga la tension na pilipili atielanga pilipili ebele na biloko ndire na ebité poulet chili okindo kitenzana donc ndembi na biso pe katango calmement
misalo ya olambo yo ils a problème hein. On mona olamba ba j'ai dans na monika ba lambi na lie. Que tout ça n'a passé à l'eau mususu. Oui, mesdames et messieurs, donc comme vous le voyez, Bob Molema est en train de cooking. Ça cooking banini. Kande zalaga. Marina, s'il te plaît, repère bidon à huile. Bidon à huile. Na pesi. Te za calme. Maramboya na on ningisa. Et oya obanga. Zela. Et on a ne kokita. Na pesi calme merci na. Hélène. Na maman abiso. Yo question Hélène. Singa pe kotika kombona te. Wa masala na pire. Soit sur la bien. Sur la pinza bien. Aibi ofa na bato hein. Ouais. Oui, les coquines en boé. Za calme obanga. Oyo. Maman si amnoki amnoki na makambo fona balolo mo mukepo esangana après na oningisa eloko yo linga na sala na ningisa moto fona sangisa ngo asangisi ngo voilà mesdames et messieurs donc non sala kaka pour ça bien. Merci beaucoup na Carmen Mulumba na monaki et ya ki pe komaki alataki ngo pe déjà chemise. Maman Mili, merci beaucoup na chaussure au Tindelenga. Maman Mili na Paris. Tindelenga chaussure mon boy. Nga bongo. Nga linga bongo. Voilà. Sikoyo nako kitsa moni muke pona ningisa moto sanga po moto ya e bela pena makasi fo moto za makasi e bela bien. Na ningisa. Voilà. Ningisa non. Allez, ya sala kaka. Olamba yo moko ka baidaka yo. Oh, apolo ba kolamba ki. Ofolo ba tolamba ki. Ba wana za susu bolamba ki te wana ko bisko bolamba ki. Kasi moto fosa moto no yo moko. On va po chama kala po sukol maboko. Bacha no Marina sala. Ouais. Donc comme vous le voyez, na zongi sa sikoyo. Loko na la moto. La caméra woman bazar. Marina, ça va? Yeah, ok. Marina, le loi est de mingi, nzambe. Voilà. Ok. On finit comme on sikoyo. On finit qui? Ok. Et vanda comme ça est belle qui toko. Voilà, na biso bande bandeli. Bomoni nazoki ta osomba malemba na onza molarte. Ya gradissement. Tant sommes malemba te malemba na biso yango yo bilo na biso bambuza malemba yango so mimbale moko msu yango wana donc tozana on a table bo mona neto servir yango malemba ce que senga te ba tshona ratsa basani malemba senga rabu tshongo ka bona ebimisa mai yango wana ebimisa mai ya ndeza bo yo ko on le romeka ngo ko pio lobitolia yango lobitolia yango. Voilà, Baba, je crois que déjà au Tchébé Pissignon soit écoute na moto to copie ma biso les tontos de la biloko et bella. Franchement pour ça on lia déjà comme koyanza les tout. Ya nanga senga kaka nanga senga merci na batinyo surtout ba soutenir nanga senga merci na maman nanga moko nanu kwa sala que na comme le journaliste senga ebsanga ke nona sa musala o na kuma osala ngo yango ndele le koma tata et koma maman na pesi merci beaucoup na coach nanga numéro 00 eza papa Jean Thibault et puis je dis merci à Papi Mboma mon parrain donc na pesi peso merci encore une fois de plus rien et on a pesi batu nyo surtout merci bon on peut c'est Kenzo Star merci te Kenzo c'est mon ami Azalit avant na me la ba Castel donc na RVC déjà zela. Comme ça dans la table merci vraiment merci beaucoup infiniment Bandeko bo continue toujours à soutenir Bisso Eric Lapape depuis les États-Unis merci à toi et puis sans oublier Patricia Chiboaboa merci à toi donc au lelo toza boué et ça grâce à bino ba fan na Bisso que Dieu vous bénisse donc na on manqué ba mot. Merci na binonyo surtout na bato bosala ba mission ba 15 minutes. Voilà, je rentre là topé mamouké.
te ya mystique. Zolamba. Purée de patates. Namazebeli. Oh. Les bons moments. Namazebeli. Voilà, Mbisi Lembi nango. Mbisi Lembi, boisiko ça va. Boisiko ça va. Ndamabe. Mongala solo solo. Ndenyo ebige Lembi beli déjà. Meki. Na meka ki yango, babilo musele kanango caméra pesa été na meki nanga meki na moni Mbisi nini Lembi, comment on appelle ça? Bite écoute coup. Un Mbisi oka. Et Lembi et puis bilolo ezawe ki bilolo eza na kati. Bilolo eza na kati. Donc ça on les manions surtout na sko na longolango na kende nango na kati ndaku na préparer table nanga mais ngamna na bona toki na bimaki depuis ton quand to bimana bino boyaki ozonga na bimaki esenga avant toute fona servir quand même ba paya nanga il faut na laver na chez moi propriété pour boina rolia na binoti. Je suis pas habitué hein la bizarre ainsi de suite. Oh mais ça faut na suko mo mke opesa ngata. Mais quand même na kitsanzungu nanga. Oui hein. Nzungu na biso esanga maboko. Marina yo me manzungu nde. Simba eza ba maboko. Te maboko. Marina tika rozika. Yoni Bozavanti modo. Monde na Simbion. OK non rabu. Pardon. Alanda te na boy na ngao na tikali. Na général no c'est comme après dans landote. Verdi yoka. To landate hein. Kenzo star fanti biso soto fan la biso. Oui hein. Donc voilà. Kinosuka. Ata bambongi ekoya epepe ekobeta nzambe nakamaki na yo kinosuka. Voilà, le bon moment est arrivé. Moment on endort c'est la roka yango wana siko tonito la widje hein parce que ndunde zawana mbisi zawana lituma malemba pe mais apparemment malemba ina retard basala yango wana pourquoi te babimisa ngo mingi na wenza na ne na mola reza ba ya na ba 15h 16h mais na gambeleza na déjà depuis tongo ya on mon natinda ki mona rapidement le roi annonça ki yango fallait que ezala et puis malemba ba chango ka kasaboé pour garder fraîcheur na ngona pour ezara moi pio na monoko ouais garder la fraîcheur non voilà mbisa mai na biso ya ngwana légumes na biso ya ngwana tout ça ils ont mélangé na bilolo. Oui, donc et puis na chaki mo mbisa oka pour ça bien les tout monde na biso ya ngwana. Donc voilà, lubu ya bikolo, lubu ya biso ya ngwana ko na ngaba ngaza mbuza bilo na biso ya ngwana. Voilà. Voilà, alors que ceux qui n'étaient pas de moi vacanciers à Moko à proposer Kolambele aux anneaux d'accord non parce que belé ba ki ba mo posé Kolambele ni na olamba ngati. On peut se faire tout pour ça, c'est tout. Lambele non lambele ta, na lambele poani. Ay vacances nga fona lambele, non lambele ta. Vacances, tout ça les vacances ay au paiement. To solo la to zala bien mais o lambela ni non lambele te. Molema. Pardon. Na ça pena invité. Il y a invité na ngeza Elem Salem. On appelle masalanga ya Katsimini. Moi c'est kitoko. Oh, ya tongo ouais. Si madame Ndef. Tambola na bata mabete. Tambola na bata mabete masana nga pe Kenzo yo na za invité nanga. Et puis invité nanga museza maman wa botanga yeyo maman biso moko yeyo. Donc fallait ka zala po yenda za coach ya masolo nyoso to salami boye. Fallait ka maman zala. Et puis na cheli bino pe celle de table au Monique biloko koki moi ça on inte à Baximon on est na ndengene voilà. Je vous dis, je vous souhaite bon appétit. Merci pareillement, bon appétit. Verduc, yo lien na sima. O le siko te verduc. O bébé ça makambango. Faut sambela. Prier. Surtout catholique. Donc faut sambela bon, ça va.
tokangi miso na biso tobondeli merci Seigneur na kombo tata père mon père molimo mosantu nzambe na peso merci obande na biso na ebandeli ti émission na biso ekomi koma na suka tokomi na moment otontolia papa pambola biloko pambola pe na moto abimisaki yango le boss Jean Chibuchi baba pambola pe na bato ba otala yango ba bakisa mayele encore une fois de plus ya ko lamba peut-être biloko recette nga lambi makamnyo surtout to sana misana na biso ekende liboso to mitiki na maboko na bondeli bona kombo na Yesu azali mobate po mbikisa biso amen. Amen. Bon appétit. Merci. Eh otanga na kuwa prière. Baba misusu wa bandi osambela nzambe. Na appétit sili oko wumela. OK, bon moi na habité faut servir. Maman ngana bandana no na zona no na se servir na télé. Ya na se servir tout na. Ya ngana ngana fona banda. Biso tu as invité. Ça va. Bon, on va tirer les bino. Bon gars. Na bimino mon kilo ba invité na ngabo ya aussi. Tout ça. OK. Ana banane ya tumba ye. Mana sala. Ata bapasi ata minyoko ekoki te kokabola nga na masiya ata bambongi ekoya mipepe ekobeta nzambe nakangami na yo kinosuka ata minyoko ekoki te kokabola nga na masiya ata bambongi ekoya mipepe ekobeta nzambe nakangami na yo kinosuka seyo nzambe na nga ata na butu bandoto ya mabe nayeba to nayeba te ata nabeli makasi ye mongo akosomba kisi eza te ngayo yanga baboti bakufa natikala kaka nga moko babenganga kisita nzambe na ngai nakobota ndenge nino eya na butu to mpe na moi natikala kaka na yo nzambe na ngai ata bapiaka ata kozanga elikya na ngai se na yo onyokwama Yesu na ngai basete na maboko na yo bokolela pasi lekulusu nyonso mpona bikisama aleluya soki yo te mosusu nani ye zuwa nkembo nzambe zuwa nkembo nzambe ongana mopanzi nyonso ongana bikisama nakolanda yo yo nzambe na ngai mfumu siya kulanda mfumu uzimbasi zami emalema mami yeye wampanga umzebi mfumu yandandumukiyana vanzaya yankatu ya masumu nzambe amikuwila wangai tadilanga kutukanga lusalusulwami siyakulanda mfumu unsisiko nzambe mumpasi zamye atandamanga o nzambe ya moyo
Voilà, cher internaute, Kande to banda qui Kande to comme nabiso na suka, babalambi, biloko ebeli, tolie. Donc voilà, alors tout rappel à vie à maman par rapport à ndenge babalambi, yom to laksa bab kolambe. Na ça était mais à mon aka ndenge to lambaka. Na kamwe penza ndenge Alesi yo lelo. Siri penza na lubuda e penza oyo. Ndenge vedinga tangu to lambaka ya talaka. Pe asali pe vraiment yemoko penza sans que ba l'accès na moto. Alami pe biloko kitoko tande na lebele na tondi na moyen te. Kale. Kale penza. Lobi abandela ngo. Akoko bandela ko ata mikolo nyoso na ko sepela. Na ko sepela so abandela ngo mikolo nyoso. Voilà, alors Bob azamwana na yo parce que au fait azamwana na yo azokola na maboko na yo tina ajo Bob comme na comportement ni nyongo pas Bob oyo sepela na ngote. Ah, la vérité maman. Bob enfin moto yo sazana mabe pe na malamu to bandina na mabe to koloba pe malamu. Sika ba mbala moko. Wa mabe. Ah sika mbala moko mais akende kala ngo musika te. Soko vraiment soko sika sika mbala moko. Allez, après 1 heure de temps di kamango pe et sini dango ndengwana. Et bon nyango sepela makasi pas moi non. Po ayoka kangai na bana tambala butute. Mama kosi. Atambola butute. Atambola butu mais buto moi ko comme ba minuit ba 1 heure du matin en tout cas. Bon bah ça la kangote. Bon, ya solo. Voilà. À moins que soit que fête ça va. Et puis si maman na que fête. Mais ce que fête était à que kotambola kaka ya na baninga. En tout cas comme ça à 23h te. Voilà penza solo. Balobi fils à maman côté limone bon ça là non kaka bongo On est solo. Na mutu na oyaye. Donc voilà Star Kenzo. Parce que moi, je souhaité ma mise à tête à la maman, donc non, lancé kaka micro. Alors, moi, commentaire par rapport à Biloko Bobalambi. Ouais, merci pour la parole. Vraiment, on a bêté la tête à beaucoup, hein. On a bêté la tête à beaucoup. Félicitations. Bon, ma félicitations. C'est la première fois que Nadia Litouma. Dans ta vie. Ouais, toi, on a monné, on a cassé au foufou, hein. Yamasangu yo amuluba naka son fofu mais natali tuma na otunde kuna biboba ko sumina ndako ngate te mekango kaka na mekango vraiment misa mai sava na moni brage mama vraiment ti mama bano lamba molima bano okengela c'est que maman vraiment ça va tu peux vous lamba te na mekana nga me ba bo balami lelo okuta mabete ngana ko kangote Boyo okogami mingi kolambani. Comment on va prononcer le mot? Spécialité dans les années. Spécialité dans. Grâce à la de Genasta. Maman qui moitié on a maintenant dégâts. Mais bon molé ma félicitation vraiment. Na s'attendait été que mamba boy. Na monango mais na monango vraiment li tout mawana na liango na betele sous ma boko vraiment. Continuez kaka continuez vraiment pour na bi ba te belé so bona poso lia boya. Boza décidé. Boya. Ba lobi olambila ne mutu te bosani. C'est pas bundela olamba. Ah, il olambi bien moi. Olamba. Ouais, mais ça va. Voilà. Alors la belle de belle. Invité. Je peux le battre. Au lieu d'aller tout le monde. Bon, c'est ma première fois que Nadia Ango, j'ai vraiment aimé. Il écrit très bien. Dans mon cas bizarre, mais qui ça va. Non, bizarre. Bizarre pour nous Nadia Ango, c'est la première fois que qui peut être là et si l'union. Félicitations Bob. Merci. Mungu kokaki. Bon, achai mungu wa mukie par rapport que mutu soit dia mungu wa te abakisi batiso abakisa ki mais eloko tungande na ngena iloba yango en tout cas Bob na yebite franchement so linga ki bota mande moi si pour façon au comprendre baninga balexaka mungu mais Bob atie mungu na quantité moko ebike ata mutu régime aza l'aise donc mutu pelinga mungu ebele netinga na bakisi na ngai yemei encore balobi lambi bien mutu evimbi nzambe nganzambe Molema Nzambe yo mon commentaire yo mon ande lambi bilo non ouais na évité
Natala nde ba grande sœur nanga balambara. Na sepela na cuisine trop en fait. Donc là na sepela vraiment la cuisine trop. Na mona rande ba grande sœur balambara, na mona des fois maman mingi alamba ba dimanche. So moi sepela le on mo bwende ti ba bisa mayo maman lamba mingi ba dimanche, so moi lingi. Donc natala kande ba salaka, natala nde grande sœur nanga de salaka. Donc yango moni na salé lubwa bikolo na saye biloko na biso mboka, malemba ezaki wana mais du tout ma to katsongo ba triangle so ba rectangle pour Kenzo akasaka en fufu. Kenzo akasaka en fufu na zape na mingi olobate na pesi ka merci pa mama nanga. Na pesi merci pour yende pena za donc tinde maman lamba yo ko so fina téléphone joko donké. Ya nga kutu naza pena sona la mukibo pa na kuta ki olamba mona kitina na sena kina vaina kiti mo ezara na vaina otala no mona otuna o sale ondeni o zongisa ki ondeni mo bisete o bazwa ngo baza o bisanga bon we na kanga ki ya moni na ke na sali recette oyo le na olinga na sa bilolo jouna mona ka zo sa bilolo sangisa ona ndunda lolo suna tunie mama bilolo pour papa Jean Tubolo baki soko kokite benga maman intervenir ngabité on marque na musala donc le temps déjà tout ça là nini et lubu et ko liabi sautant donc voilà na zapena ba commentaire mingi ça là donc voilà n'habité solo basuni pesa na raba mbote kasi ah bon le vena ba mbote finisa en honte kwani ah bana ba suspension ah na pesi maman biso yo na Marie José Mbote na pesi na batunyo subalinga Mbote donc merci beaucoup les boss Jean Chibo na pesi Hélène Salem maza pembe nanga master nanga Kenzo yo wana na pesi moi ça pembe yo mtamatumole na pesi ka grande sœur nanga Mifi Safi na nièce nanga Liliane rabenga nga tonton suprême te merci suprême ya Lili au bois que ça a au benga souté na habité pourquoi ya Lili mwango na rata Italie au benga souté grande sœur na habité so point nini bon na décembre na yo fêter mingi ba côté na bino kuna dans bozelanga na yo ngando kya kanga mwanga te na yo fêter kuna dans bozelanga na fêter anniversaire na kuna on sera 2 semaines na zongi ba onyo sto balinga nga bolanda na Italie bombo ya ole manzambe mbunza oyo mbunza mabe zambe oh bela mbunza mabe voilà cher internet bat bako commenter na bango paiement toye ba siko bilo ngo ezala bientôt zaki mabe par rapport à ndenge to tikeli basani bino mo bomona basani eza vide na bena lera nduna te ba che solo ba senga ka meka oyoka botala litume etonde likolo eza sous-tétra so 3 morceaux pa bandunda finish. Maman kuna mikuwa na mikuwa. Kenzo tellement kazwe 2 morceaux atika na morceau moko na ndam. Salma kukoloba te bon et mon molema. Donc vous comprenez que bilo rango ils allèvent vraiment kitoko. Ils allèvent vraiment kitoko en tout cas aza confrère nangai ya simbara micro mais en même temps ayebina erolamba. Bilo akuti mkuta lambi be bon bangai ngai. Na ma de Kenzo binini. O sanga sino bini. Ah d'accord, c'est pas la humilité na ozala mtakitoko yo Kenzo voilà. Cher internet mais quand même Kenzo za star hein. Apena batune o na mito ba Hollanda Kenzo moninga ya Tridon Mobutu, mwana ya papa Emma. Te na mabe. Ouais, vraiment yo lo ba mabe déjà. Non mtolo. Ja. Ako na pesa fena batu bambote vraiment te mais na lingi ka na benda batu ba lingi ba lia lituma. Baya vraiment kin tala so boy kin ngamona otika bino no benga bo molema boko ya akolamba ngwa matakita parce que yebo mtaluke makambo so ko lamba gango boyete c'est que banga boya vraiment boya bo molema olamba ngo ko mettre ngaki olamba ngo bon wana ozala na Italie parce que Monique kosa rabiso yo kata la wijende na makemba Hélène maman lo balika moko ouais lelo to kati fufu te to lié de lituma c'est bon parce que Monique kosa rabiso o kata fufu mais lelo beme so lituma kati yango pe akati pe lituma akena ona ndenge te ba mama e ndenge souté loko na ye alambi bien ouais vraiment la pesi ba tutu ba moté papa Jean Chibo Chiboboa bon molema olambelo ngo
yokuto kosamba te soka koyemba mo alambeli yo bato tout bana tout ya poto vraiment boya so wana posa nango vraiment merci. Voilà, chers internautes, voilà, Naza Otunda Makas, en tout cas, comprenez mon émotion. Donc, Naza en mode Kotonda. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez vraiment aimé, merci beaucoup à JTT Jean Chibo Chiboaboa, donc Verduc Yoka 24, mise au point d'Azaki, vraiment Nassima caméra. Merci beaucoup Naoba Bengi, Aki Prince de Verviers. Merci beaucoup na bienvenue d'Imena. Merci beaucoup na Garingi Zulu, Christian Boke, tu as Christian Chogomaka, Sinapoto. Merci beaucoup na ba fanatique au Nyon Sobalingaka Eko Diarsi, na ba Ope Balingara Nora Kalonji. Merci beaucoup à vous et quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité. Naya Otonda donc non Otonda.